Salut chers amis internautes, Mbote place sur Zoami Bino. Merci beaucoup na ndenge bozui encore Libaku ya kota la émission Oyo na kati ya site c'est mon col la voix du peuple Oya Vincent Louise étoile de la presse meilleur chroniqueur de l'année 2015. Chers amis internautes, quand nous Sarabino bazui wapi la voix du peuple a toujours une information sur les lots vraiment on est libinone karaboué biné tout ça il a rabino toujours surtout ça va pandisango tu as toujours wana pona kopesa lumière côté moi mulile bande ki kokota zaki bongai Bénédicte Sayo Moléa journaliste na bino na kati ya la voix du peuple lelo lisolo to libino zali vraiment kitoko nazanga mokote nazana Shekina Royal et puis na mpanzi na ngani nazali na mama ye moko ako se présenter et puis bokoyeba pourquoi tu as invité maman la kati ya plateau sans plus tarder chers amis internautes tu remarqué surtout ça va pandisa tu remarqué puis ba bengi biso ba pesi biso a ba taisi so ba lobi que pourquoi mikolo oyo alelo et comme kobalisa bana et comme le kola mombongo na ba famille donc valeur wana vraiment ya libala les sociétés comme nango commerce maman soko ya boti bana na emisa to bien 4 ya basi comme si nango commerce mbongo libala cher ya ngona lelo tant que ba pandisango inviter les bino maman azali pembe na ngai yemuka ko se présenter sans plus tarder. Bonjour maman. Bonjour maman soki ko se présenter pour na bato bazolanda yo. Ngai nazali mama Kadi navandi na Lemba. Mama Kadi si j'ai abiso ya lelo ezali que tolingi toyeba parce que ngai na bali na nte pino na bali sate yango moni to préféré ko benga mama oyo aza déjà mama et puis aza na bana yende akoyeba vraiment kolobela likambo yango. Mama Kadi tolingi toyeba pourquoi mobali ya balaka mwasi ba pesaka dot et pas ya mwasi avant azwa mwasi akoma et pas nae mwasi mobali ya balaka mwasi pour apesa mwasi na valeur a honorer surtout na baboti na ye bayebi ke mwana biso babali ye do ba honorer ye ya mwana isengaka ke mobali asala mwa ilimbo na famille ya mwasi po azwa mwasi na ye akende na esengo nyonso. Ouais, chers amis internautes, quand il y a un qui vient toujours continuer quand c'est le solo yango pourquoi la dot et voilà nous avons pandi na ya boss nanga Vincent Louise étoile de la presse. Bonjour. Bonjour Bénédicte Molé hein. Mon président lelo nazana lisomo ya kitoko na ningina eba et aux ala bien peu un peu expliquer ba o bazolanda yo ba comprendre ni to le bela lelo pourquoi la dot pour na yo Vincent Louise. Merci d'abord pour na opportunité pour singana les gars interview na yo et une émission na plutôt na interviewer pourquoi la dot eza temoronga vraiment na sepili nango na sepeli nango c'est ce qui m'a même poussé ya ko intervenir. Moi je dirais que on est d'abord des Africains. Chaque continent, chaque pays, chaque province bazana ningi na bango ba sela makam na bango façon de vivre na bango culture na bango. Chaque pays, chaque continent, ils ont la culture na bango. Alors biso culture na biso africain et plus nous les Congolais. Tu dis que mariage vous allez honorer de trois manières. D'abord, il faut moi ça d'abord honorer la famille, na l'État et puis na l'église. Et je dirais que l'importance à d'autres pour l'engagement, je dirais que au moni moi la moi si tant d'autres tam la nzela au moni moi la moi si moko il y a bien azakitoko azala ba qualité oyo lingaka et atanga aza poli aza soumise na yo azala ba potentialité moko ya bien. C'est-à-dire, moi, je suis pour mon la qualité, il y a des gens qui se sont battus nuit et jour. Ils ont battu au la raté na Boutou, il fallait pas même en hôpital, ils ont battu au c'est sacrifié à fois tous les jours à 5 heures pour qu'il ne me sala pour que moi je suis luli à attendre classe. Ils ont battu au nous comme pour la mukaraton qui n'a musala pour le camon pour que moi je suis alia bien, à la santé bien, atanga, à l'instruire. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour moi je suis azali. Et tant que yo luli bongo, tant que yo moni que non, moi je suis il faut zala yanga.
il faut appartenir na ngai, il faut manifester reconnaissance, gratitude na famille oyo na ba parents oyo ba nyokwami pour que yo ozwa parce que ça voilà produit fini les ande to somba coca donc au ça pour ça il y a rafraîchissement coca izawana il y a des gens qui tana bango pour nous préparer coca wana maintenant yo pour mais la coca wana il faut manifester gratitude na yo na contribuer na somba yango pour que koma ya yo c'est-à-dire que zamne même na bolingo donc tant yo c'est na moi si au monde que moi si oyo il faut za la zalanga il faut manifester gratitude na misu ya nzambe et puis na misu ya ba parents gratitude wana reconnaissance wana yango wana to benga dot c'est-à-dire ce n'est qu'un symbole ya reconnaissance na famille oyo yo bazui ba pesi yo moi si o ba bongisi liyo mwasi oya malamu oyo Seigneur lobala parce que ne balobara biso nyonso to bota maraboye nenge beni tozana ezana mutu moko déjà nzamba destina déjà po yo obala na ye donc yo no botami boza déjà obotama pona mobali moko boye parce que tout ce temps ba parents na yo bazuta robongisa kwa cadeau mukolo mwa mobali wana akolenga joyeux il faut manifester reconnaissance na famille wana donc bo pesinga mwasi ya malamu bo pesinga mwasi atanga na ba qualité belé il faut ngala manifester reconnaissance na signe moko boye ya gratitude. Merci, c'est bon, mais attends-moi, attends-moi, liputa ya maman, pour que maman liputa na tamsu comme sous moi sinon sous bela ranga, je me suis peut-être veste à papa pour tamsu papa, chemise na ba norola ta les fêtes quand norobi mamoy enzulu sango donc ce n'est que zara ba signe motopé bablo motopé ça comme symbole pour que la sa reconnaissance dans la famille wana. Donc voilà nga on a expliqué comme d'autres selon parce que mutumoko alobaki alobi que makambango mingi ezaka ana Kinshasa na poto ezalaka te o ba dot o ba nini kuna ezalaka te siko pona yo vraiment on a lobité biso na mindele batabaza na culture na bango biso to jamais recopier au mindele ba mindele atamu komo to mona ba remonsa ba mariage na bango ba mo pesa dot donc biso pe de notre retour to occuper jamais recopier mindele to pe non biso to tikala na culture na biso mindele pe ba tikala na culture na bango des eloko to kuta yango to continuer yango to kata yango te po to moni min baninga basala yango te pour exemple l'homme super biso to biso ba mindele basala biso pe to rosala yango te biso pe loso to sala mindele pe ba rosala yango te donc eza culture na biso to tikali nango bongo voilà bongo kasi pona bato oyo bakomisa libala comme mombongo comme commerce ou kalinga balisa mwana ya moi c'est parce que au début le bac ezali symbole mais tu remarqué pe na ba famille mosusu eza so ba balisa mwana bazo pesa ba montant moko ya facture net que mwana ngo akeli bela rozonga so na famille te nini ko ikolo pona bato ndengwa c'est ça que je venais de dire donc na ba parents oyo ba basant l'habitude je dirais que c'est pas bon parce que il faut tout respecter sens il y a mariage coutumier c'est-à-dire yo tant to popé ça mobile ko bala moi si ezateke boteka ka ezako ya commerce te ezateke non bon yo to peso moi si pour moi si sera ka robotelo bala misatu ba si pour bal ça bango récupérer non comme mariage si coutumier za kaka symbole pour ça même na tango kalomona kezala kaka moi mungo donc ezaka moi signe mo reconnaissance mo bala manifester na famille oyo ba beaucoup ba pesi moi si mais ezate comme le roi le to mona maman papa to senga groupe électrogène azo senga ba bloro mo de là azo senga ba moto wewa non wana to komi ko leka parce que il faut eba que moi si destiné na eza na mobali na esika moko ça dit to baby sa sens dans côté que notre comme roi parce que ceux qui to commission au commerce to baksa même to ya ko sente mona mobali mona ke bon ngala moi c'est to linga mais on ba to singa to ko rata dit to sente car tant ba ko sente et comme ara moi geste moi di casé moi le moko boye bon pour récupérer wana mon comme humiliation la famille tous alors là ba ngala pressara mingi province ya Kasai ba luba en tout cas bazana dot moko très raisonnable c'est à dire dot ça mulu ya ba luba soko jango donc et puis on a pour ça au bala donc to mitata ba province ba to mitata ba luba ne ba sengaka au monde ba so facile donc ba luba pena ba respecta pena et lo ba bengi dot bazara simplement ba école musune na mola ba mekape ko exagérer donc totika ko sala ngo loko la commerce to respecter sens dans les alaka symbole reconnaissance à mobali et beau compliqué mobilité pour poser à moi si ezake abala ndenge jiba yemba ba kosenga yo te souffle de vie pour baye bise que moi je veux le bonheur avec toi mais pas na mbongo na yo donc moi ça bi donc bosenga mobile nga souffle de vie pour boyebi bonheur nga zana mobile donc en bref moi ça rapport ça zana mobile donc tant moi ça manifester désir wana famille to compliqué na ba groupe électrogène na ba facture ba $3500
Ouais, merci beaucoup. Papa Vincent, me peut expliquer que si ba famille on a pas ba que mobile peut pour moi si à lingaye, il faut que ça la peut bien encadrer parce que ce n'est pas pour rien moi si andi mobile, c'est que Moutouana quelque part il pas qui bien encadré pour qu'il coûte un moi si wana. Bon, moi je dirais ceci. Pour ces points, on a eu à discuter ça avec Choco Frappant, hein, tu discutais avec moi le débat où tu as sur on a eu, il pas pu se poser la question parce famille wana pe ya mobile pe golo ba non ni biso pe to bogo la moi na biso non, cela veut dire que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc l'action est entreprise chez l'homme, c'est pas chez la femme. Donc l'homme doit quitter, donc l'homme doit faire un mouvement, une action, il doit poser une action. C'est-à-dire c'est pas à la femme de poser, donc c'est l'homme. Quand on dit l'homme doit quitter déjà son habit déjà quitté, donc il faut déplacer place dans ça. Donc l'action doit être menée chez l'homme. C'est-à-dire on a une institution, il y a nzambe ndé tika la bongo, biso mibali ndé il faut to kende envers l'homme. Et moi je vais dire une chose encore, n'ayant profité le roi là, ça je vais donner un conseil na bandero na ba otala biso ba o non ba kuyi na likamwana ti, c'est pas bon. Moi la moisi abimisa mbongo na ye pour abimisa mbongo na ye pour contribuer na dot na ye. C'est une malédiction là, je vous l'ai dit mes frères, mes sœurs, c'est une malédiction. Voilà, vraiment selon ma réflexion, c'est une malédiction pour un homme d'accepter que sa femme puisse contribuer na dot na ye. Moi ça va contribuer peut-être à un mariage religieux, peut-être à un civil, mais tant que mobile aux autres bimisa mutoki na yo pour na réunir facture d'autres au bassin que ça la veste à papa ça la suki nini ya maman, moi ça rekocha ata 10 francs na ina quantité, c'est un mal. Voilà vraiment la conseil bandona parce que voilà bon ça la controverse à makambo. Donc il y a des choses qui peuvent se suivre même sur le plan spirituel pour comprendre en côté. Et ça m'a moi mobali toka souffrir mais mukolo ki nous déposer facture na yo ezala mbongo na yo ezala passe na yo ezala yum to lukaki mais ezala te que moi ça coûte ça 10 francs na kati, c'est pas normal. Donc moi message na pe na repesa ngwana. Ok, merci beaucoup mon président Vincent Tuluise binomo botu kolanda on ezaki intervention na ye quant à moi vraiment na eloko ya kobakisa te tout est dit déjà et binomo webini beaucoup ko tirer comme leçon na o elobami lelo en tout cas nazon si micro pas ya Vincent Tuluise na bi que moi ba dédicace c'est ça rarement bien. Non, pour ne pas gagner du temps, on a plus car facile à garer la sucre poupée Barbie, la métallique place aux ambo tenant on a moni Baobenge Mikolo Neymar, c'est-à-dire moi dans la poche ya café au lait Baobenga na kombo ya Benerissa Botembe le Neymar place aux en France mboteneur ngwana Benerissa Botembe to démarrer na déjà babi Benerissa Botembe ya ngwana et puis na moni Fabrice Mobiala l'homme qui est ne prêt avant qu'il soit prêté et na moni sous mon vieux Jean-Louis Ndoukuma na katia Verviers venanga Jean-Louis Ndoukuma to zungisi pe suma sur les sala bien donc c'est ça quoi. Merci. OK, merci beaucoup mon président Vincent Tuluise wana ezaki botu kwa d'intervention na et là je profite pour saluer Choco Frappant babi madame yono kangi masolo babi yono simbi motema Vincent Tuluise oyo boya ngova au diable biso tozo qui est toujours liboso wana pesi na profiter na pesi sous la lettre F na kati ya Dublin babi mobile ya ba fossette soka zo seka matame eza kokota. Maman Kadi a lobby ezali couper sa moi si valeur bien sûr ça lui couper sa moi si valeur mais tu remarqué et puis ba bengi biso ba lobby ke yango komi bondengi ni bino ba journaliste o mekana ko lobela yango moi simo ka linga kia bala mais ba parents na e ba komi ba zoluka ba papesi facture donc bon ebele donc moyen te sikoyo yebisanga na ndenge ya bongo ke moi la linga bala bo taxer facture le quoi ke bozo tekae en tout cas kobala eza symbole ndenge na lobia wa elembo mwana mwasi bakobala eteke pona bozwa misolebele mwasi babala kezaka na onka kelembo lokola epa na biso na coutume na biso kobala mwasi eza kelembo nyonso bokoya nango pona dot epa na biso tozwa keza nde bongo normalement faut eza bongo poso tolandika ya bambongo ebele ya keba pesa mbongo ebele en tout cas bana biso bakotula normalement nyonso mobali ya koya nango soki ba pesi eza dot ezaka nango te ke o to tia ba 50 kazie ba 2500 ba boete ba boti kote mususu bazo bunga bazo ba kosalela te o eza elembo ba bengi dot elembo symbole
bakoki kotia yango te ke komi eloko moko ya grave te ke topesa ebele po tozwa ebele normalement eza bongo te. En tout cas mpona nga namoni bandeko basalelaka bongo batika dot eza symbole. Mama Kadi alobi dot eza symbole kasi mama Kadi meka mpe ko expliquer biso eza la différence entre mwasi oyo bapeseli mbongo na mwasi oyo bapeseli mbongo te. Différence nini eza entre bango mibale oyo bapeseli na oyo bapeseli mbongo te? Bon oyo bapeseli mbongo aza mwasi moko bahonore ye nde bapesi elembo na bango wana bazwi mwasi bahonore. Mais oyo bapeseli mbongo te aza mwasi babali te comme akoki mpe kozwa mobali mosusu. Donc aza mwasi oyo babali te akoki mpe kozwa mobali mosusu akotambola na ndenge na ye. Mingi omoni baza na ndako ya libala bazobima libanda ayebi te akolobaka ngai babalanga te. Mais soki bobalaki ye yebaki akomi bien privé ya mobali wana akoki kotambola bitambola tambola te fafandela mobali na ye. Normalement biso ba mama ndenge tokendaka na bandako ya mabala toyebaka eloko wana. Soki mobali abali yo yebaki honore yo vraiment en tout cas asepesi baboti na yo. Mais soki abali yo te eza mwa pasi yango tosala mingi eloko wana. Soki babali yo yebaki eza esengo makasi kati ya na famille na yo. Parce que mama Kadi na kati yo te mama moko alobaki alobi ya boko libana na pasi. En tout cas soki mbongo libala il faut ezala prix élevé. En tout cas ngai namoni eloko akubakisa place wana te. Pona ngai onyoso bakoya na ngo tokozwa. Lelo namoni ba msusu ba mati au-delà ba 1000 1500 2000 wana rapona obalisa mwana ba msusu pe bazana C ata 500 ata 600 bazwi na bango. Yango nde eloko ebongi tosalaka nde yango wana. Donc mama Kadi soki kasi mwasi oyo babali te. Bon mwasi oyo babali te est-ce que mobali wana famille ya mobali est-ce que bazana droit ya na likolo ya bana wana po obali ngai te mais na boteli yo bana mais tozana ensemble est-ce que ezali kaka obligatoire que famille ya mobali wana bana bazana droit sur bana nanga? En tout cas wana eza likamoko ya koyokana entre les deux familles. Po soki yo balaki mwana na bango te yo siko yo kosepela babali oya yo mwana boboti na mwana bango po yo zwa mbongo. Mais komaka likambu ya entente à tous les deux familles. Ba famille bale fo ba vanda ba solola bayeba ba kosala ndeni. Po ba misusu balingaka te balabi te yo balaki ete biso tokozwa mbongo tokolia mbongo na biso na place ya oyo linga ko ba mwana biso. Mais ba misusu balabaka te aza tata na bango akoliaka mbongo leri ya kuzwa akoya kobala eza bongo. Normalement faut boyokanya tous les deux familles. Donc ce qui peut donc ngalingi na bapinda plus que est-ce que ezaka obligatoire bazana na droit ya bana on to il faut ka boyokana na malembe. Parce que bakoki pe ko obligé non baza bana ba uti pa na nganga nde mobali mais abosani ki abala ki mwasi wana te avant abotela e bana. Mais baza bana na ye baza bana bango bana droit likola bana bango po bavani na ndako mwasi soki avana mobali na ndako même après 6 mois c'est que akomi déjà mwasi ya mutu wana po bavandi na ye déjà après 6 mois yebake baye kobota su mwana koli abali c'est que bavandi plus de 20 ans po ba 20 ans déjà en tout cas libala lobi papa soki azwi pe akoko sala elembo moi geste na famille aba mwasi na ye mais so abali mwana ye po na nga bako libérer na bango famille wana. Mama Kadi nazongi na question na muke omeka mpe ko éclaircir bato bazolanda yo mwasi oyo babali te na mwasi oyo babali différence nini ezali entre bango mibale oyo babali na oyo babali te mais bango nyonso bazana ndako ya mabala? Bon différence eza na ndenge biso tolobaka ke ba honoraki o wana babali ete donc aza mwasi en tout cas pona ngai na moni ke aza mwasi moko akoko sala o ya lingi donc aza libre po avane kana ndako tikaka avanda mais aza honoré te po mona mususu abongo akotambola nepe mobali pe akolinga loba boete yo balanga est-ce que yo balanga donc aosa eloko moko ya bien te na kata ndako mais o babala
akolinga kosala mobulu te akolinga kovanda bien na kata ndako ne po ayebike ngai bahonoraki nga bapesi mwa eloko epa na biso mais oyo babala te en tout cas mingi bavandaka pe bien mosusu pe bavandaka pe bien te omona bakomi kobima libanda lokwa neti mwa leo na okaka basi bazobima basi babali mais azobima mosusu bavanda mbali bongo mais azobima kobima donc na mibali mosusu toloba akoloba te nga babalanga te obalanga te osalelanga nini epa na biso bayebi yo est ce que epa na biso bayebi yo omoni ndenge lelo ekoma kobima bongo mais na ntango akala ezalaki bongo tata babali te tokofanda nayebi ke lobilobi bakoka kobalanga. Oui, maman Kadi, merci pour la question aussi le copé Sabiso. Voilà, on a passé dans le micro et puis à Shekina, le rush royal. Na moi 2 ou 3 questions. Shekina. Mamanga question l'angeza boye. Couple balingani neza risque moi ça komi na zemi. Akomi na zemi nezara. Bazui mwana baketika ye. Baketika ye na famille mobali. Nan baketika ba parente. Siko wana babinga honnête ana terme ya king babinga oyara to vanda. Bakomi ovanda sans libala. Mutu yaka kotikeza nani. Papa na mama ba etika ye. Aye ba mo boko la bana ba on peut-être baboti mwana liboso ya mibali susu aye ba boko ba on a passe. Après na tango siko mwana zuli alinga bala do ba parents siko ba parents ba yaka kotika do ba koko. Papa moi ali mbongo wani ezate na ete so comprendre nga na base na répondaki Bénédicte na lobité soki baaki kotika mwana bango pa mobali donc batikeli mwana bango ana zemi mwana boti koko na bango na pa koli akomi na niveau ya kobala sikoyo ezaka entente ba famille mibali mususu bakolinga kopesa mbongo alibala epa ya ba papa ya mwana po yenda bokoli mwana ye ba msusu pe bakolinga te babite obalaki ete ayaki ndene ya likambo ya zemi loko opesaki zemi na minito mwana wana aza ya biso bakoluka bazwa mwana komi ya bango po balela ye loko papa abalaki te ndenge ezali bon nga za na vraiment ba question minte question na suka ezaboye mama yo za mama oza mama mboti eza ba parents msusu donc eloko ane komi trop na kin au mona vraiment ba sengi facture boye facture wana mwaka $2500 $3000 et surtout ceux qui ba bibi ke mutu wana uti poto na ebite ceux qui poto ango ba kina kolokota mbongo to ndenge nini pour na ebike na poto donc mutu ala muka 3 heures 4 heures pour que musala luka ne fiska futa nda kwa tinde la famille mbongo mais au mona ba monika mutu poto boya moni teinture ba bolé $3000 msupe $3500 expliquez na le lokwan est-ce que wana komi commerce té est-ce que wana vraiment est-ce que bozo teka mwana bino to eza vraiment bozo balisa mwana parce que yo lo bieza symbole maman en tout cas bao ba seila ba kosenga ba monta minene po mutauti poto yande lokoso ba eskize ngai pona koloba ndenge wana ko utiliser terme wana eza lokoso azaka bato muto aza mbongo ya ebende azate nyonso ezaka ba papier ka moko ba dollar wana ezaka moko bakoki ko exagérer te ko exagérer ba 3000 en tout cas te wana eza koteka mwana 3000 ya bongo pa kokenda vandi pe malamu te okozongisa ngo okoka te alors faut kosenga monta moko esengeli po mutu yeba bali mwana na yo alongoli pe charge côté mususu po ndenga za na poto wana aya bali mwana lobi ka yo wana kolata ba super ka papa yo wana kolata ba veste omoni kele wana komi ne sengo sepeli lobi bazweli ope bana mususu pe bakomo mata kaka na mobali wana mais kosenge bambongo ebele bongo pona ni wana eza lokoso en tout cas ba parents ba exagérer biloko wana te eza kitoko te. Shekina question esili ya suka ngeza que moi si azo sala mobali pas sala mais aza vraiment na salaire te maza pour so bala moi est-ce que moi c'est pas ko contribuer pene za rapé boye ko somba biloko parce que balobi to se soutenir les uns et les autres na habité côté maman expliquer bisonane en tout cas likambwana olobi pona ngai na moni ezaka penza bien te lelo bakoma koloba o mwasi abimi pe sponsor po mobali azana makoki te mwasi achepwa
abimi sponsor kati ya mariage na ye moko eza bongo te mobali fo bala mwasi na ye moko akoki koluka te ke mwasi azwa asangisela ya bakisele mwa ndambo eza kitoko te nde basi oyo batombokaka olinga kokoka yo yaki epa na biso olinga kokoka leo olinga obala ngo kokaki soki ngai moko te kitoko te eza omibalisi yo moko donc eza malamu te meme na liloba nzambe eza bongo te po omoni ngai moi neti lelo boye bana o babala babotamaka ndeora mariage oto récupérer mwana oto ke bala mwana jamais biloko ani ya malamu te oke obala mwana ya yo moko donc ya kitoko talo mutu mwasi soki alinga ke bala mwasi na ye ayeba ke akoka mwa eloko ya moke wana eza malamu mpo bandeko ne mpe bakochepwa basungi ye mpo abala mwasi me mwasi oke kobima susu na sese ya mobali eza omibalisi yo moko donc mbongo na yo moko ebali yo eza malamu te wana ntuka bandeko bana basi bayeba ke eza malamu te. Oui, maman Kadi, na posé question moko eza vraiment important, eza vraiment intéressant parce que tu ebi ke na maramunyo so avantage ezalaka meza pe na risque sikoyo ba risque nini ekomelaka ba couple oyo eza ke odote mwasi te bana pe bakoli risque pour risque il faut ezalaka kaka ke odote mwasi te plus tard ba risque nini ekokoya ba risque yaka na ba famille mususu o moni bazalaka soko bali mwana bango te après ba côté lio na ndenga mabe surtout so ba moni bana na ba komo pambolama yo bali te ba côté lio na ndenga moko mulili de façon que ba lever au bana ba komi ko lela au bana pona nini obali mwana bango te ndo moni ba risque wana yaka souvent na batu mingi obayibi pe loba nzambe te soki mwana ba bali te mais soki o botaki kaka boye ayer oke o sundoli kaka mwana wana nde okomona mwana na soki amvami lobi lero ke kune kumi ote boye na boye osala nini pona mwana biso sala nini omoni ke esalaka bien te alors yo papa atopesi mwana batuzeme amusika yeba kokipe mwana yeba komona na pe na famille po tolobi te ke oke zwa bomengo na onyo surtout otonisa kuna te fo yeba kosunga po biloka boye mwana pusane komaka ka ba risque nyonso wana ezaka ba risque fo to yeba kosunga ko soutenir famille oyo oke ko bota na bango yeba ke bosubo comme déjà famille po mwana déjà azana kati nde ba risque yango wana esala mara mingi na kati ya ba famille ebele parce que ça peut arriver aussi que moi na botami obala mwasi wana te okenda na yo des années okike mwana na akoli mwana na komona moi poste na ya bien aller obimi lobi tata est-ce que soki mwana ndengo wana a ignorer okomona mwana mabe bana msusu ba ignoraka pe ba parents na bango po ayebi yo te siko omoni oya yebi ke aza papa ezaka wa bokolie ta msusu pe mama yebisaka omoni papa na yo azaka esika boy un jour okomona ka ye wana sava mwana koyeba ke te un jour na omona ka papa mais mingi na bana mwana mobali soko sundolie bongo kenda na yo eza mwa pasi mwana mobali azaka motema makasa koboya mais mwana mwasi aza motema mawaka ya mama papa faluka kaka apusana ka pembeni ya papa na ye mais ezaka pe kitoko te wana ba risque mingi po mwana mso akoboya ope na motema moko alobi na yebi yo te wako bimela nka erobo en tout cas koko boya yo biso ba parents to yebaka ke soki na boti quelque part il faut na mona naka to bandeko na nga so na kena musika na yebaka te esika songolo na tika mwana boni mwana nga pusani mwana bwe même kotuna komona na même en tout cas il faut bandeko basala ka iloko wana poso ko boti mwana sundole za pasi ko boko la mwana eza pasi tangu mwana zana no muketi lelo eza pasi po na lina pesa bino moi exemple muke ngai na tikalaka papa bana kufa na tikalaki na mwana nanga mwasi Kristani bébé 3 mois na 93 tata bango akufi na mois de septembre na tikala na mwana na bébé mais na bandiko na bango wana tina bundinga moko na ebikeza pasi
eza pasi soki mwana abotami papa osundoli mwana eza pasi mama kobokola mwana ti ekokoma na niveau moko boye mama akomi incapable omona basi bakomi kosala bakomosala boye mpona nini abokolaka bana eza pasi. Alors bandeko mibali babwakaka bana te bayeba kosunga ngai kana ngai eza ya kobwaka te mais nalina loba natalisa place ya charge eza charge otikeli mutu apres ekobima nsima o mwana nga mais esaka pasi te esa pasi ekoderange makasi mais tosalaka yango te. Mama Kadi nalingaki kasi mpona basi oyo babali bango te akolobaki alobi lokola babala ngai te bona kosala nga n'importe quoi parce que mobala bala na ngai te conseil nini okopesa basi ya ndenge wana te basi wana basalaka bongo te même abalaki yo te oyebi na ville lelo oyo tozomene vie ekomi pasi makoki comme tel eza mpenza te. Alors faut toyeba ke mobali na nga nde tovandi na ye lelo lobi nzambe akosunga biso akobimisa ta mwa quelque chose akobala ngai en tout cas toyebaka yango mpo vie ya lelo na ya lobi eza ndenge moko te. Vie lelo eza changement makasi papa ndenge avandi mpo bino mibale ndenge bovandi na ndako oyebi poshi papa yaka nango donc papa azwa na mwa 100 francs obi te papa so tole oyo tobomba oyo so tole oyo tobomba oyo babanke ekoma tozobomba mwa moke moke de façon ke te mbongo na biso ndenge vimbi boye lobilobi tokesenga ta facture lobilobi papa nasomba ta nzungu ekoti na ndako mwa couverture ekoti na ndako mwa biloko mike mike ka ndenge wana omona kaka en tout cas libala esalami. sikoyo mpona mibali oyo balingaka kobala bana basi te azomona neti jeune moko alobaki si anga kandi naza nanga boye nakezwa mbongo nanga nabala nakeopesa na famille ya mwasi na ngai sikoyo azoyeba te ke kobala mwasi eza kopesa ye valeur ndenge olobaki eza symbole ya kolakisa mobali aza capable puis azopesa mwasi na ye valeur ndi yango esalaka ke abima na famille ya mwasi na ye sikoyo mibali oyo balingaka kobala basi te na kobala ye te soki amoni moyen te akende atikelanga bana mais akosisa basi mpo soki deja olobi akenda atikela bana mosusu mpe akoyaka bongo akenda kotikela okóma na bango combien mama oyebi ke okoseme rebellion na kati ya ndako bana mama ezalaka mpenza kitoko te il faut oyeba ke bana babongaka kaka mama na papa nayebi bapapa babetaka mabaku mingi mais soki moko malamu mais soki bakomi ebele na kati ya ndako o boye na boye bakosala rebellion et puis moi so mosusu soki aza mpe aye wana azokoka mpe kosala nini akoki bana yango te yebaki mabe ekozala na ndako yango wana omoni il faut papa sala tu honore mwasi na yo bovandi na moke moke okonore mwasi na yo parce que quelque part mpe soki bana wana ndenge mama Kadi lobi basali rebellion na kati ya ndako mingi ekoki mpe kobebisa vie na bango parmi bango ndenge bazala na kati ya rebellion bana bavivre bien te bana bavivre bien te nyonso wana eza base ya papa nde loko ya mabeke papa oke oye na mwasi oboti lobilobi ye te oke oye na mwasi oboti mibale misato mpo bazaka bongo mibale misato yebake okosa eloko te na mibale misato ka nde na oloba na rebellion malgré tout ekokoma mabe mpo na bana wana suite nango ekoya nsima mais na kati ya ndako yo papa yo nde kosubir pole mosusu oza na mwasi mosusu bao wana bakomi guerre na kati ya ndako baoyo balingi baoyo te baoyo balingi baoyo te ekozala problème mpenza mingi na yo na mwasi wana surtout mwasi mosusu akozala ye na ndako ya libala akuti mobali na ye na bana me ye aboti te mwasi wana akuti bana ya ndenge wana me azalaka mwasi moko apika mpo soki okoki te okokovana na bango te alors fo mobali aluka moye soki azwika mwasi na ye otie na ndako papa na moke okobala ye okobala soki otolandi kaka badoti ya ebelebele wana antuka esala bien te yo moko olukaka moke mpe baboti mosusu baza wana soki bamoni basengi facture antuka basepelaka sikoyo na nsima wana moke wana lede no booluka facture yango eza bote mo papa o 50 kazi te nga nakoki na boyi mpo mwasi mpe aotya opoa mwasi mpe omona yebisi mpe bandeko ne bapara bite bozwelanga ka biloko wana mpo makoki ya mbali na nga aokoka na ye bao bosengi wana te na moke wana ekoki bozwa kaka comme ça nazala nga honore. Kasi mama Kadi conseil pe na basi oyo yango bazobala
hormone moi si babali babake ba doté à se comporter ma bekutu o ba doté te soki avandi bozo sentir que moi si robala yeyo mais o azana comportement mabe azana comportement bien te mobali a doté a tina ndako mais comportement bizarre siko pona ba basi ndenge wana bango mpe bakotanga mabale po soki babali yo batio na ndako yo sikoyo ovanda malamu te ba comportement kitoko te mobala oboya yo te mwasi na ndako ya libala eza bizaleli ya mwasi eza teke il faut kaka babali mbala moko te mwasi mususu kaka ndenge lebwana babali te mais aza na bizaleli kitoko omona mbala bate me bandeko ne te mwa mwasi foto ke balai moi so photo balaye po anini aza bizeli kitoko ezo respecter mobali azo respecter famille à mobali azo respecter entourage naye donc azo pesa mobali na valeur et puis aza na respect na mobali naye même na nani na bandeko mobali naye wana nde mwasi malamu siko tozongi pe côté ya ba papa o balinga ko balate conseil nini ko pesa bango parce que ba uti kolanda ba risque o ezala ratango doté moi cité ba risque ezali parce que mama peso ke a telemi lo bingane na bokola ki bana ba balaki ngai ti boke na ye e pa ité boke na e pa ité wana négocier nga susu na suko négocier po e koma mbongo ze po bo négocier mbongo libala te po bo négocier te net kaka ke bokomi ko bondela mbongo libala na bino il faut ko sala symbole na famille à moi sinon posa na accès libre na bana oyo okobota mama kadi kasi conseil na bana mibali o balinga ko balate conseil pona bango bana mibali o balinga ko balate donc disons que doté te abimisa mbongo na ya bala mwasi pona ko doté te ezande kozanga volonté poso kozanga volonté te ko sala ngote so kozanga volonté ko bala te ko sala te ba mbali ya bongo en tout cas fo batika po biloko aboye et comme ça lukaka mwasi moko yaka to vanda ya mukolo po akoki ne ko bala te il faut lukaka mwasi moko mukolo yaka to vanda po o wana ata na bali na ngai ete e ko sala ngo pe iloko te alors il faut oluka mwasi na yo o yakoki ozuye obaliye koluka te okende koluka bayaka to fanda asa lekeli âge kitoko te alors mobali nyonso azawa na yebake soki na zumwa na batu fona bala ye na luka te na lekisela mwana batu poko ovanda ne pe boyaka to vanda bina kubala yo obali epete okomika yo zakaka obali te otiki kitoko te mibali batika biloko wana soko ozumwa na batu pona mariage yebake faut finir ko bala ye eza bon. Mama Kadina ngaki na lobaka si pona mobile o soka linga bala mwasi oké na famille oké ke ba taxer yo est-ce que ça nécessairement otika to il faut continuer ba taxer au primero bono ko moni ke non akatani natika na kaka bon mi bali ba o ba kindaka na papa bukilo na ba senga wa mbongo ebele ngai pona ngana na moni ke ba ko persévérer kaka poso ke loko yo lingi otika te okolandela ngoti na suka oyebi ke te mwasi na ngana lingi mbo moto ba osenga bo en tout cas ba négociation faisala kaka pona facture ekita faut facture ekita ko mama ba facture ebele milai wana kitoko te Maman Kadi kasi pour finir nayo conseil nini okoki ko pesa na ba parents oyo ba comme si bana na bango ya basi marchandise en tout cas cher ami internaute biso toza ba pandisango to le bara o tozomona boloba yo balate obotite na age na yo so mambali bala naza mopandisango moni eza pa matena bingsaki mama Kadi pona ko talisa bino na o tozo bela lelo ba dot parce que ezali moi remarque to sali que koma mingi moi c'est soki ngba ba bala e bazui facture ba taxe on dirait baza pour ça osomba lopangu surtout ba okika ke mutu o awuti nord ayaka na moi eloro ne moi raf 4 na bango kuna esili aye kaka na ba million or mama Kadi lobby ko bala mwasi ezali symbole et puis ko pesa mwasi na yo valeur même famille oyo ye akoti mama Kadi conseil pona ba parents oyo ba tiaka ba facture minene lokola linga somba lopangu alobi te Shekina azapona lopangu choco frappant azapona lopangu mo za ma campagne kuna ale tu vois un peu mama Kadi conseil ni ko pesa en tout cas ba parents wana batika vraiment mwasi aza marchandise te mwana mwasi aza marchandise te ozoteka po epa na biso balobaka esika mwana na yo abaleli eza lokola na biso ponga aza muluba balobaka eza lokola na fulu
soko kombi okebwaka matiti kaka na fulu yeba ke eza bongo so kombi okebwaka na fulu wana donc soki papa asali yeba ke akoya kobwakela yo alors omatire facture mpo nani osenge bambongo ebele mpo nani libala eza nango kaka elembo mwana na yo aza marchandise te yo ozoteka mpo soki omeki kosalela ye boye mokoso mpe okutana na circuit oye kosenga mwa eloko epa bokilo na kalele yo te aliaka ko wana azwaka libala esilaka te libala eza kaka mbula nyonso tokozwa makambo bokilo akoya epe mwana longo ya bino te aza kaka ya bino bokilo akoya bozwi mwa likambo bokilo akoya mwa elembo mpo na nini libala esilaka te donc baparent wana balukaka bafacture ebele batika mwana mwasi aza marchandise te eloko na ngana loba yango wana opoyi basi batula bana biso batula te bana sofo babala babala babota toza na besoin ya bato toza na besoin ya bato wana en tout cas eloko na sengi na baboti basala bongo batika eza malamu te. Merci beaucoup Maman Kadi na conseil na yo pesi na yebi ke ba o bazuli baku ya kolanda émission oyo na yebi ke bino mo boyebi nini bokoyi ko tirer comme leçon na oyo lobami lelo wana pour finir notre émission na ko pesa maloba pa Maman Kadi soki azali na moi deux ou personnes na ko pesa mbote et puis o ko pesa numéro na yo ya téléphone na yebi ke ba o ba yo ki Maman Kadi wa azana posa ba couple oyo boyoki Maman Kadi et puis obozolinga bobala ezala basi ezala mibali Maman Kadi azali wana pona ba conseil a opesa numéro na ya téléphone soko zali na posa Maman Kadi obengi okozwa emoko wana nazungisoli o micro Maman Kadi mo ba mbote puis numéro ya téléphone na yo. Bon ngai na zana bandiko na ngai ndiko na nga Malu Chiketa azana Londres na pesi mbote na mwasi na ye Mami Blanche na pesi ba mbote ya trop et puis na leki na mususu Esther Mubaka kabamba zana Londres pe lisusu na pesi mbote wana leki na nga propre na pesi ba mbote mingi ba omba ina mbali na ye en tout cas na pesi ba mbote vraiment ya trop. Numéro ya téléphone numéro na nga na c'est la Vodacom 081 45 793 46. Bon numéro 081 45 793 46. Ouais Maman Kadi merci beaucoup na ningo pesa kibiso chance ya koyamba yo po ya kosolola lisolo